tout ça na kango na jour ya mariage coutumier. Ça mariage coutumier. Ça va problème exact. Là que le soyez. OK. OK. Là que le soyez. Pour le quoi au petit qui na Arnold. Bon c'est gazan na souci à masina. Parce que problème na ngeza liki. Tibige no na ba konga za valeur. Ah, il faut se la valeur. Ah, merci petit. Vous savez madame. Non petit, regarde ça mon colonel. Non petit. Donc dès ça wana, c'est un autre problème il y a. Problème avec gravité. Oui. Donc Arnold a comment la moitié. Nenga mwana mwasi na ye eza na mwana momo ya précipité kwa mama papa na koko boko bimana note Arnold kama mwasi na sili mama na papa bana pesa mwana Arnold basi ba mwana mwasi na kala obosa nga ironi le bokani bosa la kwa sala mbele no ba fufu alambela bino yo ceci peut-être même à présenter que oyo inter biso no mona ga mutaye ha peut-être mutaye alambi ngana tena politique na vuno kota na wa te wala politique mo omoni pera ni teki ah oui alambi afuto mona ga batati kero ga batozo ya mara donc ndenge ça on saka problème mo ke aussi we bale za sara sara mo ebi aya rasiko aya rate mobali mona yafa ava na kiti o mona sara merci beaucoup soit quelqu'un a quitté la fin ou ça peut se battre na ba basi na ba legi na mikolo apesa ba ba mama legi na apesa ba drone aki on va na kiti bino boza ba place OK chaque yembo moi si na bino aye ba ndeko ne ba yambi ba pesa ba bizu na bango merci beaucoup to ba legi na le sample la carte va kokate mundunde est-ce que ba la carte ibanda la carte libanda amundele donc là alors soka minima mali le côté ça tout ce n'est pas là. Yo lobi na biso te makambo nyonso tokosala wana se esengeli tokumisa totiki koya na bapapa na ndako na biso na maboko biso mpe toyambi bango baseremoni nyonso ekoleka awa totiki yango se na maboko na yo nyango nyonso na satana topanzi yango totelemisi bobela kombo na yo lelo ezali mokolo yo osalaki moto po akumisa yo yango tokumisi yo na baseremoni nyonso na makambo nyonso tosengisa kimia na yo molimo santo ezali mwinda mpona kotambwisa biso na kombo na Kristo amen amen boye malamu merci vous êtes chez vous OK Pensez que mon mari
Papa ya bokisi kumbo na ngai Nzobabu ebongi tomu loko oyo leki ya mama aza pasteur na liloba ngai aza pasteur na bima ye aza na liloba kombo na ye pasteur ali oro de to oyo mwana na ngai ya mobali kombo na ye Lisia Malo oyo mwana suka na bana mibali kombo na ye Nzobabu Alfred oyo azomema kiti kombo na ye Nzobabu Konsi oyo mama leki ya mama yoyo namo ya boti Sara mbisa munene yoyo kombo na ye Sere Marie-Jeanne yoyo mama ya Sara oyo yaya na biso na kote ya mama na makambo oyo ya tambolaka alobi te mpona mona ndenge nini koko na ngai nazala na masolo auti matete malembe te ndenge bomwana alo fami mobili oyo mama leki mama mosusu oyo batiaki makele baza kuna baye bakota awa eza te ngai nayambi bino nalingi nayeba namonaki mokanda nazongiselaki bino mokanda lelo bino loba na ngai toyoka émission moko ezalaka kala loba toyoka Papa, merci mille. Merci. Ya solo, ya liboso en tout cas, na pesi merci na ndenge oyambi biso epa na yo. Parce que balobaka na likambo oyo ezala toujours ya esengo. Likambo libanda bakanga kanda te ezalaka toujours ya esengo. Ya mona balobaka likambo libanda gentil likambo libanda gentil. Muni biso ndenge tolobaka. Amen. Na komaka mukanda ya solo. Amen. Na moni ki pe réponse na yo. Amen. Na mukanda na préciser très bien. Na koya pona boye. Amen. Kasi toza na République démocratique du Congo. Congo na biso eza na bakutimi nango. Même soki kuna balobi est ouest te ya bukoko biso totiaka ngo toujours liboso. Amen. Na ngono moni papa singa na ye pa na yo mbala liboso. Et pas beaucoup de bakota abende wana te. Oye on dirait moi hein au côté na yo pour bimi na yo te eza stade de maturité. Il faut respect ça na poko te pas beaucoup do. Ya wana papa na respect na biso na bukoko. Na place na côté li na lopango na yo. Kasi nanga ya liboso yango wana de na côté na lopango. Tango yo yambinga. Il faut to solo la seconde. Kasi toyebi ke na mboka na biso ntuko po batu basolola kaka bafandi kaka boye ezalaka te basolola ndenge basolola na kimbuta na kapela même kasi oke pa mutu sala attention okoma même pas ndeko na yo boni to ça bien biso awa depuis lundi nanga futi biso to lamba kite omelaka nini olambi te ozuluka na melaka nini pona nini ekoki kosala make Congolais afana na muninga na ye sans kopo ezala na mesa yango na tango tukobeta masolo na biso papa kasi nanga ya mibale yango ko na masolo yango mais omoni ezala ka wana comme susu ya zuka faire moko bilobalo 1 plus 1 égale 6 alors na lere ko kende ko yebati te na ndenge o pesu biso bakiti tufandi ndenge nzete voilà suki ezali ekende ka ya fandi suki ali yakende makasa eninganaka pour vous dire que na pesi bino au revoir donc papa na ndenge to yeboye
toye mutu na mutu gauche droite inde tout droit mais n'évitez que vous avez aussi dans la garde on ne sait jamais alors si on communique un pas gauche un pas droite ça c'est dangereux donc papa pour na bakiti na ndenge tokotika bakiti na yo papa kasi na ngaya yango donc ce que omonika lisusu te yeba ke ona yela ki esi wana nde entre masolo na ndenge tokotika bakiti na yo na mukanda na komaka très bien ke na koya to kujana to yeba pona lingite lobi o bakangi mwana ndabiso na nzela batuche makofi kwa yebi yeke te lero mwana bonokuta na kwa kuna lebite papa il faut que na ligne droite siko kosala ni pour la ligne droite lebite lokola yo lobi ne mwana elongwe da kana bino e komi na kanya biso ba parents voilà alors pona biso to yebi ndenge to salela to ko kende to kuta na famille to yeba bango ba yeba biso ne lokola to monike bi tu pensa eza boye tata na komaki créer que tangu na kuya yo bongiselanga papier wana o babenga ka facture ne terme facture mingi to so ngolango o so teka marchandise te o babengi liste de biens o yo lingi o pesa ngai pone ko so mwana wana malamuko alors liste wana basala ngo batu bibale o mwana tata boti noko pesa ali noko pesa ali donc noko akusala oya ye même si akusala te mais bokusala isika moko bino mibale bosangisi likanisi bosali botinde linga ngale na kozwa tango na kotanga soso amelaka oya yebike koleka na mongomo na ye tango na kotana lubi oyo bon lena ko bongsana oyo wana na pesa moko ngale papa na sako ya to mekana ko disitumo muke awo lele na ko ya oyo batu babenga ka final alors pona yango osenga papier wana papa tango yo ozo bongsana bon frère na yo noko siroma bocha mwa ngota na mesa kazi ya papa yango kazi pe ya noko yango donc papa sio moninga na yawa ona yeli liboso na telimina luwana e wuta mene kwa na yo eya ipo nanga na chio ipo mais Nogo, papa, oui, il n'est pas mon père. Et l'autre, je ne crois pas mon père. Papa, mon père, hier, yo, bon, au moment où il a pris, d'accord. Yo, ça va aller dans mon bout. Avant mon bout. On a besoin de forme, on a geste, on a besoin de film, on a calé mon bout. Alors, on a yoki na no yo bien. Na moni makambo nyonso sale. Kombo ya moto na yebite bato ya na yebite bon okei mbangu lokola mobutu kaka na États-Unis azoloba zongela ngasi na yeba kata songe na kutani na tata mwasi na balabala na leki ka kaze ya papa yango wana na kotaka ndako ya kombo na yebite okay ngai na sali lokola voilà papa yo osali no avant biso to sala kango nano introduction oyo okay siko to komi mena na développement d'accord na ndenge lobi ya solo papa oyo moni Arnold yeyo oyo yoga kabatu baso ganga sikoyo DJ1 yeyo yende utasema nanu umani Arnold master na ngai abo ngana yeto yeba na mema kali kolo yeyo na memi master na ngai to kuta na kabisa ku master voilà bon to ko wani da saliba la beti ngefiki donc yende azana papa na ye ndenge yo lobaki ko supporter mu ndungete papa mu pepe ye papa ya Arnold mama na jina goti Arnold ye ndenge bafani wana siko sio hoteli ndenge basali na posa na lula mama eba na biso ko ok alors aujourd'hui sikoyo mama kulutu azali awa mama kulutu msusu koko yeyo koko de yeyo malgré zelo mais asali quand même makasi aye donc ye afali na bana bale nini awa yo banda ka pembe na ngawa ok ana sima kuna
Telima. Maman Leki. Nasima kuna bidenge wana silipo kuko Telima. Ono boyoka ke Arnaud Azali. Bango basali. Donc je suis Arnaud Azali quelque part bango basa musikati. Donc fana. Moni papa oto yaki awale bango wana. Jour où ça la finale ko de wana ko muna ke moi ko tanga ba tusati. Mais la rencontre to yaka mingi ki. Oui. Oui. Au revoir. Kazemo ya papa, kazemo ya mama. Ya usenge na list. Ah, non, elle est bien. Ma parapluie alors je n'ai pas envie. Oui. Sur le pied dans logique, quand tu as comme un auto salle là, on a une présentation. Présentation. Nasema tu kwa na predot na dot. Kwa tana bina na kata kwa mwa. Sana 4 kazi. Kwa tana sana 4 kazi. Sur la isolée sana 4 kazi. Senga facture sana 4 kazi. Papa, maman, faut pas qu'on m'a facture, vous avez 4 casiers. 2 casiers à papa, 2 casiers à maman. Soso ya maman, soso ya papa, non, casse. Non, mais non. Alors, nous avons maman la présentation. Nous avons la présentation, nous avons la facture, présentation, nous avons présenter, nous avons la côté. Nous avons la l'impangaï. Ayi banga mwana ngai mama wakeli sans que namone na liboso solo gola ngai banga sona président ko kota sko biloko nyonso malamo pata tel de sko biloko nyonso nde amana sko zande mana na suki na mama. OK. Ozana nzela papa omoni biloko ngo ndere zalaka bando sala chonde wana présentation prédot, dot, mariage coutumier, mariage c'est tout état du soir. Mais tu es comme on a voulu. Et ça la yum to yamba. Et ça yum to kende. Et comment il va dépenser belé. À chaque fois que vous kuna vous sala boy. Bango pile ko yamba bino vous sala boy. Yangwana sikoyo to koma kaka les mois na poser problème. To luka to kuta na ba boti na ye. Ozolanda. To kuta na ba boti. To soloni parce que finalité ezalaka ka papier wana. To sengi papier wana oye tabi wana o prédot o nani yone papa na yo noko batu boko na papier wana ke pona biso prédot boye présentation boye nyusu lu cheli biso na papier omoni ndike salaka yami bale oche ba kaje na yoki oche 4 papa oui question ba poser sur na zo mutu mana zo mutaka sabu c'est justement différence ya wana biloko nyusu tolekela papa tango bakote ka epa bukilo tokota soki neti na mboka tokota na damijanu moko masolo pe damijanu moko au revoir damijanu moko kopesa au revoir nde totie ba damijanu mibale ya wana siko ba damijanu comment remplacer par les casiers oye tikali nde ona ye nango wana eza pona batu bamela na ndenge tosangani biso nyusu awa. Parce que jour à l'élo, et ça jour à vous nous bénir comme 4, 5, 6, c'était papa ils allaient monter. Na introduction, donc comment on a été. Et le gars on a bossé na qui on yolobi, na retenir. Tiens le papa na noko, donc ça le papier wana, il faut papa azala la soso na ye, maman azala la soso na ye, et puis makasu ezala. Yango wana na zana ko. Mais on y a comme il ba occasion na 4 papa que
biso toza bato ya Kasavu toyebi bokoko ya mboka na biso totambola ndenge wana ata yobi bokoko na wana komosala sikoyo kongo impose famille ya mwasi te toimpose yoka sikoyo toke sikoyo lelo oyo okoti mwana oyo ya mwasi anodaki atie nzemi okosenga mokongo po azwi nzemi na ndako na anodi ya opesanga mikongo oyo otie nzemi na ndako ya mwana na ngai obligatoire fo opesa mikongo ezalaka na bakongo ezali na bandungu ezali parce que nous les équatoriens nabi bien boye Arnold akoti mwana nga aza sec alongoli nizem aboti te aza sec aza étudiante il travaille dans le ministère de la santé étudiante aza déjà en exercice déjà en exercice ça va merci parce que le problème ezali boye ok mpona kokoma facture papa azalaka na dekaze mama azalaka na dekaze mpona koma facture apamba mama azalaka na dekaze papa azalaka na dekaze ezali 4 kaze mpona koma facture lokola norde akoti mbala liboso na lupangu na nga bapesanga 4 kaze ndenge avandi place bapesanga 4 kaze siko likolo ya facture ona mpona ntango okosombi yango opesinga jusqu'au 4 kaze ya kokoma facture ozwi na basoso mibale otie likolo na bamakaso otie likolo wana ntango wana ozwa yanga soso na makaso na ngai ye mpe azwi soso na ye na makaso na bakaze na ye akie nango na bafamili nga mpe nakie na bafamili ezalaka nde wana sikoyo lokola arnold azokota akoti na kati ya lupango nanga mpona yeba ye na reconnaître na confirme ye fa apesanga 4 kaze mpona confirme ye so namoni na nzela na tv kuti na okomise te ata na moyen na tv ndenge asala geste nasalaka na kuna etalinga te nga na okumisaka soki aye na ndako na nga na matete nde navandisi ye mwasi na nga servie fufu biloko ale wana nakumisa arnold na tv namoneka lokola moto azanaka théâtre kuna nga naza te yango sikoyo problème aza mpe star basi mpe bili omoni bongo yango na biboye mokolo kaka na komone kaka o mwana na ngai kozongo arnold azosouffrir ye ekozala problème po mwana na nga bali nde star nde yango wana sikoyo yango nalobi 4 kazier okitielinga 4 kazier oyo nayambi bino na kati ya ndako na nga mbala liboso banda babanda kovivre na mwana na ngai banda arnold akimiselanga mwana ndako mwana akendaka mosala ntongo ya kozongaka ba 21h 22h okotuna sara ero wendeni o noko mosala nazoka nde arnold ndakonyokolaki sikoyo yango wana sikoyo na pasi nyonso nga nakotaki mwana nga na kanda nyonso wana arnold abumisela ngai 4 kazier na ndenge namoni mbala liboso abumisenga 4 kazier comme ça todéveloppe makambo mosusu nde yango olobi makambo ya coutume bandundu na Congo central nyonso de bakongo olobi baéquatorien c'est ça l'équateur itindike nayebi mpe province yango kuna tangi kuna nani ko diplôme na bolombo na mbandaka vétérinaire lero wana sali vétérinaire agriculture nana nasala agronomie ngapi na 6 vétérinaire na bolombo continue masolo bon ok tu vois la bande alors oyeba na nsima omoni pourquoi ndenge nga nabongiselaki mbongo tu natindaki il fallait pesa 12 kasi mpo nayebi ke ndenge ozoloba ndenge wana nyonso mpe okozala inclus na kati mais à ma grande surprise j'apprends ke mwana asali soustraction na division asombi kaka 7 ok d'accord alors toye na ndako tokoti ekomi ndako na biso famille na biso yo papa nde moto comprendre ngai sikoyo na ndenge napesi 3 kase wana ya kokotela na masolo na au revoir na 2 kase ya papa na mama mpona
kosala papier epesi 5 5 oinsiste na lokola yemba na liboso olobi en tout cas apesa yo kaka 4 casier po reconnaître ye papa likambo nyonso tu ekoma nango kaka négociation il faut to débattre quand même une négociation mutu azoteka aza te mutu azosomba aza te problème na biso surtout ekoma te ke soki bino te ndenge se na bala nanga soki bino te eloko toefitaka yango wana soki mwana bando reproche bino eloko wana ezala malamu te ke soki bino te ndenge se nakende nanga mais bino kotiaki te donc papa sur les 7 oyo ezwamaki déjà 5 oyo napesi yo wana etikali wana 2 papa na ndimi napesa 3 casier po yo oreconnaître Arnold 2 casier oyo eza wana ezoflote na oyo obakisa na likolo comme ça po ndenge kaka nalobaki na ebandeli soso akolia eloko ayebiki koleka na mongongo na ye soki akoki na ye te akotia mutu te mais awa lokola tosiaki mutu il faut tokendeka ntina suka donc yo de papa yo mutu okocomprendre biso nani soso na yo na makasu na yebi wana ezanga na te ça c'est vrai ekopesa mpona zwa sikoyo soso na makasu mpona zwa baa sikoyo abakokenda cérémonie akombe de kazi na bakisi moko wana sali kombe de kazi 3 sali 3 au lieu de 4 nga nakoki 3 yo oza bokilo comprendre nga awa pesi nga 3 kazi soso makasu na ko kozonga na yulo na récupérer na lupango soso sa kutambula me yo boyi na yo donc tu dis que soso oyo bapesa papa eza bembaduda te eza ko itambula bembaduda tu yebi ke mama ba yibla ngoke eza ba sisi e koma skuna bakula kuni 10 000 oyo soso ya papa 10 000 oyo soso ya noko de nazwa kitako soma makasu te. Alors, on a dit que moi, je suis 2000 ya makasu yango. OK. Alors, on a les hommes qui ont makasu. Yo fait. Mbongo na kusaka ya makasu. Somo tazabu somo na makasu. So dans la Bible, Jésus a reconnu qu'il coutume, a reconnu rigidité. Oyo eza coutume. Coutume il faut que tu aies un moto eza reconnu tina miso nzambe. Oui. Faut bokenda bolati ba voile nzambe ya bien. Jésus na coutume a participé pour la ndeki coutume ya ba jife ya Israël. Siko makasu na cérémonie sur makasu kozanga la. Parce que dans une bongo par exemple pour le makasu. Asomé lo ketali makasu de donc et coutume. Le réseau symbolise la makasu. Le fond makasu ya bazu makasu on a bâti côté ya papa. Ce sont na makasu batiko na makasu na makasu le ya monsieur zanga sont de moins rapide à soumettre son makasu na point batu ba yebi babara mojo biso kojo to yebi te soni bara monene sadike ba pitio na batiamu sana basani makasu wa somba son makasu Pas de quoi toza déjà na la cérémonie ya masolo déjà on peut singa en tout combien de casiers 9 casiers sur Nicolas 9 casiers. Voilà 9 casiers pour que ça ait $300. Nicolas a 9 casiers, il faut que ça ait $300. après Quand il y a moi ici, tout le sisi quand on a diminué, on a bien ambiance. Quand on a eu le bon macambo, on a qui n'a pas on a ni si que ni masam. Nicolas va casier. bon eloko wana ezala basiko fo ozwa
Papa comment Papa mon pépé. Le faux zoyer, allons voir le ventilateur, à gauche on peut aller banda. Parce que il y a des choses qui sont bien les tables. Là, dans ce sénégal, il y a des choses bien les tables. Dans ce sénégal, n'est-ce pas que tu as dit? Le sénégal, c'est là. Le sénégal, il peut s'agir 6 minutes. Ça va. Négociation. On a politique, on ne peut pas toujours compromis. Il y a politique, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est bon matin. Problème sur le gaz. C'est ça vraiment mon problème. Maintenant, on a dit que tout le monde a joué à faire malila. Maintenant, on a gépé la foule. Amena kama ya moto, yemo kama nini? Rentrez par les matins. Pardon, j'ai déposé. Donc, il y a des puissances sur nous. Maintenant, ça n'a pas de l'autre côté à l'autre. Il y a un bout de bataille au moment de l'écho. Les discussions dans un côté à citoyen et citoyen. Il y a un peu de yo. Les gars, c'est la Gawana. Mutasuyo, Amemi, Adobe, Memelaga, Koli, Oy. Nous sommes ma Koli. Mais responsable de Koli est un peu sous. Et responsable de Koli d'ailleurs ni nous descend à Koli wana. Responsable de Koli d'ailleurs qui capacité na ye yango. Yango wana na serenga ki maison de ciment. Responsable de Adobe à kokeli na no a hôtel de sunu ko no bandenge ni. Problème ça a été. Les deux problèmes ça a été. Papa, maman, nabu tu d'abino problème. Ngala problème kana Arnold. Wana ko yoka na après. Donc ngala ma de photo kana bien. Photo rasta longa za ngosa. Panenga za ba pesa ngala problème, apesa ngala kanda nanu. Sara zozo ngilanda ba 21h 22h. Opportunité ko zaki wa ayalo ba vérité plus que maga Arnold aye. Na maman la bango ya pemba ye bon. Ce qu'on a mis dans les aboyés, donc on a otala na no makambo la te. Awa ndo combien wa? Yo mo pesa na bidinga. Yo pesa na bidinga. Tu vas pas tout comme ça. Mais Arnaud de quand on n'en pas Arnaud. Biki la bi. Na go pesa na ya umba mo meten yutanga na. Yo le susu. Yutanga na. Ça parle du foot. Je vais d'avoir système à Paris foot. Je vais te bailler bâti comme je me baille. Accord na accord. Ezo kanga to bino accord. C'est Muni ndenge tosali awa nayebi kutu papa alobi ke ye atanga le vétérinaire kuna ayebi bakalkile ndenge esalaka ayebi ndenge basalaka moyenne pondération moyenne tutututu alors Arnaud atali likolo atali na se alobi
il faut que tu aies une moyenne. Na oyo lingi, na onga na lingi, tu trouves moyenne nango, na pense tu trouves compromis place wana. Oh. Yo le susu. Moi tu combien à la nani, je vais la bien singa. Moi tant on y a mal peso papier aussi. Na problème na ezeka pa Arnold. So pesa nga monter na hôtel là Arnold. L'air est grave. T'es pas bien. Les temps sont durs. Kaka chiffre komaki wana. Nana eloko moya muke bakisami ka wana. Kaka chiffre komaki wana eloko moya muke bakisami. Quand tu viens la cérémonie mbala moko. La mission des aboués, Sarah Okete. Oh, ceux qui n'ont pas monté à Okete. Ok, nous prenons bonne note. Donc, il faut aussi c'est la maille Oyo. Oui. Comme ça, la Sarah qui Le problème est ça. Parce que le problème, c'est que papa et Arnold, maman Arnold, nanoko nae na koko nae bokomelenge na lettre tokoya 15. Oui. Bino boyo ko bimela ngai 16. So na minute wana il faut pesa ngai kazi. Ko na lembi na bino na lembi. So na bana osela na Arnold ka. Ndio le bino wana. Soki. Soki na satellite. Au-delà euro biso bimaki na yolo. Il faut quand. Mais quand à partir ya kapela transport de ça été. Aujourd'hui tu dois 3 roues. Tina 12e mairie. 12e mairie bango tu abattoir. Quartier 1 yé. Tokoti. Oyo kama sandi. Tokumika na abattoir o bota na bouteillage. Abaluki. Tokiti wana tina quartier 1. Quartier 1 wana bango nyoso tukaka Pascal. Bon, na ukindo. Bon, oyo binzela na bino. Papa wana ni dosenge ka bolini. Sikoyo na minute oyo. Ozana réunion na Mobutu. Mobutu a réunion à 10h30 na palais du paix. Yo vane na Bibo olunga eri. Na kulungwa kwa. Mais c'est ça. Papa, on va bien c'est contre ma volonté. Sikoyo na minute oyo facture ya bio yango. Monsieur le tag dette na nga ya $30 na bopesi ngaki. Na opesa facture. Yo ko papa. Facture na otinda tingo bopesa na dette. Nous prenons bonne note. Ezane ba. Ça. Kwanga masanga biloko na biloko ezali bana me. Anola fa bimawa. Habite so ba basi ne ba kwa sitaki. Non, au moins sikoyo biso normalement lero mujadovike nazo na saki. Nazoteka ntaba. O pesa uta. Na kupesa te? Taki na namuni amote. Biso to yaki Arnold okundukaka ye. Kasi mama Sarah de puto yaki. Sarah Vandi n'Équateur. N'Équateur ko so boîte wa yeka. Oyebi bification ezana kwa mutu kwilu fleuve. Moni moyebi magana Kasai better na fleuve. Ezana des couleurs jaune. Qu'est-ce qu'on peut même il faut siko koluka siko moteur ya canot rapide. Kona ko nous Arnaud de place nani Sarah place Azali pour ya omona baile Arnaud. Itebe kokolo ezali. Ya Mobutu ebuka babala. Pesa nga ya rapide. Canot rapide momo bozo Sarah. Ko pesa nga transport na ke bozo Sarah. So pesa nga transport na na bimika ka bala matika mori na bozo Sarah mba mobai. Nous tuana to sala kango na jour ya mariage coutumier. Ça mariage coutumier. Ça va problème exact. Là que le soyez. OK. Là que le soyez. Pour le quoi au petit qui na Arnold. C'est que ça na souci à masina. Parce que problème na ngeza liki.
Ah, il faut se la valeur. Ah, merci petit. Vous saluez madame. Non, petit, regarde ça, mon colonel. Non, petit. Donc, dès que ça, on a un problème, il y a un problème avec la gravité. Donc, Arnold a comment la moitié. N'est pas la moitié. Il y a précipité. Maman, papa, n'a pas beaucoup de mal. Arnold n'est pas mon moitié. Nasili maman la papa bana pesa mona Arnold. Basi ba mona moitié na kala. O bosa nga ironi le bofani. Bosa nga. Pour ça la mbele no ba fufu alambela bino yo ceci. Peut-être même à présenter que oyo intel. Biso no mona ga mudaye, ah peut-être mudaye alambi ngana tena nga. Politique vous no bota na moi. Tu vois la politique mo bota. Omoni pera ni teki. Ah oui. Alambi la futo mona ga batati. Batati? Kero ga batati ya mara. Donc ndenge ça on est problème mo ke aussi we ba les Sara. Sara mo ebi. Aya rasiko, aya rate. Mobali bona yafa. Aba na kiti, o mona Sara. Merci beaucoup. Soit que quand la kiti na fa. O sa pese ba drone ba basi na ba legi na mitolo a pese ba drone. Ba mama legi na pese ba drone. Aki on va na kiti, no boza ba place. OK. Tchako yembo, moi si na bino aye, ba ndemone ba yambiye, ba pese ba bizu na bango. Merci beaucoup. To balagi na le sambo, le sambo. La carte va vous Mundé. Est-ce que vous voulez la carte? La carte du banda à Mundé. Donc là, alors les autres minimum ali les côtes. Ça va. Tout ce qui est pas là. Yawe musalisi na likolo na se mo bate na pate. To bandaki na yo pe to sukisi na yo tata. Na kati ya cérémonie sur salami à tata, présence ya Jésus-Christ de Nazareth. Et ça la carte na yango. Parce que Jésus a fait la coutume, ou peut to les coutume. Tout ça la place moko de déborder de tata, mais tu l'indiques à droit chemin, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Au batela qui liboto ya ko visiter, libota ya betoko. Na sala kondima et tata aussi visiter libota oy, au participer Arnold na kati na liboto pe libota ne mo le koti na kati na liboto tata oy so pe koti na libota na bango. Présence ya kimia tango nyonso ezala kati na bango tata. Sa bango mibale to ngate banate, be bango de balaxi biso bango. Et tout ça la kondima et koya na bango tata, azalaki na yo kozoma na bango bazoma na yo. Toute cérémonie au écoleka à tata, présence ya kimia et mon makati na libota oignon ceci tout à la journée à l'élo. Na molimo na musuni na kombo na Jésus Nazareth lo bilibela ki no maseko amen. Amen. Oboto na nkolo sala bato nyonso. Pesa ba mato no beaucoup de Mande to ba église. DJ Wami. Mbona clair le master. Nduga ni master ngana ndu yambaye. Nduga ndaya kama kutana na bana sana ndako te. Samba. Mama yeye ndangani.
Bozonga sima. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout.